bonne année. Maman Saratola. Mon STE la vie Saint-Esprit. Saint-Esprit, la vie spiritualité. Bonne année pour sa révélation. Mon na makabo. Là on bonne année beauté. N'ayez pas. Il pas ça là maman et ça ka beaucoup. C'est quoi examiner bibi. Résider pour bima. Baré maman kozonga simate. Bate yo te ke limbisa bango. Baba sale ba ko solité. Bimisa bango ka do observer na téléphone. Comme lié et ko ene ba fille mususu. On va aller naïf, ne faites confiance à personne. D'abord ça la confiance na mutute. Oh sa copine nanga, oh sali copain nanga, atena tineli en publicité, oh ça la mabete. Ne faites confiance à personne. Et ne faites jamais de vidéos pareilles. Moni na suka abi apekisi. Ateyaka. Ne faites pas de vidéos pareilles. Bon, ça, la vidéo, la beauté, la sexe. Tap. C'est Instagram, ma maman. Après ça, là, zoomé. Et zoomé Instagram, ma maman. Abi, j'assume. Et j'ai sorti la tête haute. Pour ma kabal, wana, mouta sali, ma main noire, wana, to bien. Maman, ça, moi aussi, a appelé moutou. Abota bala na téléphone te abota bongo na mélange ya farine na levure et puis sibana voilà bon ce que bibi na poste c'est comme bon c'est capone mais apeki ça lui ne faites pas de vidéos pareil botu langa nini ezali lango vidéo te bakangi bato bapieki bakarton ya Thomson na nzela matadi ezali pete vidéo ya tono ya exposé na biso Kabila ezali pete vidéo ya liwa ya papa na biso des fois o atiki biso mais ezali vidéo ya ex mwasi ya mosali na nzambe o babengaka Peniel abimiseli biso de boule ya fufu na ye apesi population mu Congo mama binaka papa Didier banda kweki kao tozoyeba te amelaki ya gene to amelaki whisky po bika ma papa on défendait kabwe mama beta fanfare na suka lango zéro c'est comme tu as travaillé et le quoi mutu ameli stimulant na mutu azali na force naturel na leki naturel donc maman de la celle qui ba excitant c'est quoi ameli stimulant mais Peniel na force na ye aso travailler asa nous congolaise et puis américaine donc là aso benda bendi esprit ya bendi esprit ya baluba te bendi ba mongo bendi ba soyi apa bendi sko baluba pona kamulangu yo boli kamulangu te des ballons ni ka boy kamuli bien bravo l'artiste ba œuvre no is gravé to tika on a YouTube et tika na ba page na biso il faut le bravo l'artiste ils ont fait la chaba tiki biso ba œuvre na ye Moscovitch et tika lit donc maman pe ma Peniel ba œuvre na pe et tika lit. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas,
takes us. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there, and we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais sauver le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous devez vous un contrat dans la. Merci à vous. Bonne année à tout le monde, peignement. Donc, ceux qui savent bonne année, nous sommes peignel. Donc, bonne année na banda, batba au stepé là, encore likambo na motaka. Et ça, comme tu es lengi, na évité communauté congolaise niveau balingela makaba motaka là, na évité na lobelangonini. Sans plus tarder, je dirais d'abord un grand merci na équipe technique na ngai, ils ont accompagné nga, ingénieur axe derrière la caméra. Un grand merci à toi, un grand merci na ba sponsor na nga Majabu Gospel et puis Azir mafuta ya bana mibali ekobongisa loposo ya bana mibali na sibino 2022 ba papa po pakola Azir ba jeune garçon po pakola Azir bala bungana chokote mama na likambo lelo na oyambela bino porte parole ya Peñel Mupenya en direct de Issa États-Unis mboka ya ba grande sœur nanga tata po Efa Pikato. Les autres recevoir vraiment na kamwe Peñel a commis une organisation azara na manager ma bakisi lisu sous porte-parole les autres reçoit na porte-parole à propos ya ba vidéo oye ko tambola na réseaux sociaux. Un grand merci na président bébé, un grand merci na la présidente maman Nathalie, un grand merci na maman Gina Amatou Moté ma papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci à papa Diego Milito. Un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Un grand merci na Sol Memba, Nana Bafana, Ozia Massamba, Makia la Kumba, MK, Edwige Kala la Pamela Kabea. Naïbi que vous avez vraiment ébélé pour oser là. Porte-parole à Peñel. En tout cas, sans plus tarder, Montréal, côté là, vraiment invité la Ngaï à outil direct États-Unis. Porte-parole à Peñel. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I speak English. Very good ou small. 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 Yeah. I speak Lingala facile. I speak Lingala facile. Pour la bonne compréhension de tout le monde. Ah, ok. Ah. Comment? Pisa na mbote malgré. Hello. Bino kuna bwana corona te. Ouais, ça là qui m'a ôté moi tout va vaccin. On va vraiment vacciner. Et kolongwana kuna na yaki zala nga penda porte-parole à Peñel na yaki Kenya na Kenya de mama mlanga kende mama nani mama Peñel abilanga kende ko kanga muna kote kende koloba muta koloba langa yepe loba na ye muta ko expliquer makambo lokola yo azate mama mlanga sabino et vos appeniellement et vos appeniellement et vos appeniellement. Bonne santé. Oui, santé ça va. Rythme du pays. Malgré bah secousses, bah déplacement, bah avion, tu vois, donc mais ça va. Mais ce qu'on a hein? Pardon, na benga yo kaluji to na bengo kaka porte-parole. Mais na mit on a sur le bela maman. Nazali attaché de presse. Il y a maman. Naza porte-parole na yé.
Monique na honoré d'abord makambo et salami. Na ye mission na Penois. Na ye mission na Penois. Et l'axini question pena na ngana bando na tout non ne oyeli biso Penois pour na ni. Mais makambo et salami. Et salami wapi? Na chambre. Bala ta Penois wapi? Na chambre. Alors, ceux qui makamba ba joueur, na ngana ta ba servette. Ceux qui makamba politique, on va ngama costume, cravate. Mais makambo à chambre. Il faut ma Penois. Et puis au moins Père Noël pour toi la ba fête. C'est qui cadeau. Ça cadeau. Ba compagnie, ba entreprise et puis si ba travailleur na bango. Si comme ba youtubeuse, bon peut si ba fanatique na bilo nini. Maman le but tété na za pro, na za mutabolingo. Moi j'aime l'amour. OK. Malgré que je suis trahi, mais j'aime l'amour. Voilà les cadeaux que je vous ai donnés. Wana maman Peniel. Tu vois? Bon, et vous a péniellement. Vous paniquez, maman Lobby aura toujours la tête haute. Elle sera toujours la tête et non là. Ok. Ma question, non, ma réponse, non. Kalou disait na vatu kota na kuta maman. Kalou dit yo makambu actualité nyonso au monde actualité au cas actualité grâce te monter. Mais na moni actualité est belé. Mais ça na niveau ya maman te. Na minute oyo. Elongwe. Na minute oyo nana za. Mère a stabilisé en tout cas grâce à Pemi, grâce au revoir que son grâce Temo. Au revoir. Vraiment yo à côté des classes. Tourner page. Maman y voir même na matanga ya vena biso pe ya sonam def defao. Tu vois nous boyer. Maman Lobby et vous appeniellement. Aza toujours la tête haute. Kalou Josa bisala ba be Aza toujours. Kalou Jinabi ba analyse nyonso e uto le kawa. Yo yeto sala analyste yo obimaka era makama mitakala point. Mais moi nazali mutu ona lingaka ba film le pipi dehors. Yo bosani? Na bosani téléfilm le pipi dehors, ouais. Mais film là que salami. Nazali parmi bato ba créera ba film ona, ba histoire. Mais là on a moni actrice, acteur, d'abord qu'on a bosani qui ça bravo l'artiste. Bravo maman Peniel. Bravo encore, bravo l'artiste. Attends les loza na hote mais ba œuvre no boutique là. Bravo l'artiste. Ba no ba ko la paix, ba mo na paix. Le film maman a fait dès sa jeunesse. Ça va film à pipi dehors. Malgré ban pas les alliés au moni nazali vraiment choqué parce que l'actrice n'a pas joué bien. Mais ba garçon ba accompagner bango ne ba bomela ngai ba bomela ba rôle. Ba bomma cop ba bomma cop. Mais l'actrice penza l'actrice ba jouer bien ba banda na fanfare. Et moni maman ça muta ça artiste vraiment complet. Ce qui na TH au mona a beta percussion. Wana yem ta beta. Mais oui. Tongo Etani na sauce na ça dit bomoni sauce feuille de laurier bomoni te basusu bakoba kisaka ki magie kasi na bolingo basalaka nini ya on lui bravo l'artiste ça donc papa on m'appelle à betelo ya soki yo tende fanfare al bosso on mère même ça va partition là ça ma artiste complet maman vraiment merci na mfala kitoko sali c'est peli Zaki passe pesa ba fan. Mais il y en a un cadeau non Père Noël. C'était une façon de remercier ba mourir. Malgré ya salaki yango mais trahison be salaki. Na roleka pour dénoncer ce ko muto yo a trahir. Il fallait maman mora publier. Zaki maman e mo onda sala ba dévancer. Ba dévancer. Mais maman le bilanga toi d'abord you speak you speak very good. You the feel you the trahison in my ami en anglais kimi my friend you trying yango wana ba mama bozala no limbolela biso pe kai na lingala mama lobi boye
vidéo wana eza na mobile te o bokalisi lelo eza papa Jack te po to finga yango you trying bazo finga papa ya mikolo eza papa mikolo te eza ya ex na ye l'air maman otaki na ba déception moni l'air ata osala déçu na ex papa tout temps comme tu pour le respect je comprends donc il a dit cadeau maman le bino non ngana mutabolingo il faut na pesa ba fanatique na nga cadeau moko boye pour ba fêter nango malgré trahison et continue à kati et qui c'était profit maman moko pesa bato mais tellement ba main noire ba sanga raté ne ba ko trahir mère na expliquer la ba fanatique nyonso o bulera maman ils ont papa na biso jackpot té na vidéo ils ali ex ya maman comme on a Didier bakasi Didier Drogba Didier Drogba comme on a Didier et vidéo wana maman ala kisaka ngwaka mère ami na ile basala ki vidéo wana camarade de comme Patricia Balusa Patricia Balusa nde azui vidéo asangana batu pour publier ba défoncer cadeau à maman kasi ça est-ce que ça m'a bien pour cadeau et dimika si comme batu ba bien maman ça mutu mabe asali mabe tete maman sali vidéo na bolingo na ye là ba kamona kina papa ex papa ya bana to kota ka comporter quand même abi non na pe mutu na pe na makila na pe la mai il faut to na pe et sakala et c'est là yango papa on a big muke ya ki papa Didier malgré big na wana papa Didier big na ye big na muke big muke mais tala encre belé big muke mais ta encre bo kité mai bo ça le coller et les kawana écoulé batu ko ba critiquer maman c'est maman ça mon njili po tozo ka mai ngizo les kalate ça le comme kelele et big wala moi encre est-ce que elle qui maman ça bien maman ça segmenté segmenté monter mo bien tapé aux a confiance à mère la confiance à mère asama aratate viens na kuta lela viens pas liette viens nani wana manager viens pas lia manager moi le bien fait pas lia manager na lobby manager pas les cas viens na ngwa matete manager te yeba lia boye loka bomo mona maboye o liete donc manager pas lia na fadi ka le téléphone sonné David ça la bengi ala bombarder na quel boult yom to pexi na pekisi ka vite maman lobi yemoko asime fake pesa nga téléphone nga na tengi la bino makamba maman comme Instagram on dit manga te mère sont organisée ils en anglais mais on fait l'effort maintenant on a français pour la bonne édition. J'espère que cette situation aidera d'autres filles un peu naïves comme moi. Yabi makambo comme lié et ko aider ma fille mususu. On va aller naïve, net. Ne faites confiance à personne. D'abord ça la confiance na mutute. Oza copine nga, oza li copain nga, atana tineli en publicité, on sala ma bête. Ne faites confiance à personne. Et ne faites jamais de vidéos pareilles. Moni na suka abi apekisi. Ateyaka. Abi ne faites pas de vidéos pareilles. Bon ça la vidéo ya boyeté ba sexe. Tap. Tu m'occupes la kangala. Après le bilan souni. C'est une leçon que j'ai et c'est une leçon que j'avais besoin d'apprendre. Mais je sortirai la tête haute comme toujours. Parce que je m'assume. Et maman Lobini. Je sortirai la tête haute et puis j'assume. Batunyo so oyebi oleka na nzela ya mama. Oh, toi, yebi ke abina na mama. Mama abina nanga. Bina nanga. Bobimisi video ya mama. Mama bobi mutu. Mutu te. Mama kangisi mutu. Akangisi mutu te. Oh, tu as la téléphone la maman. Mama pe abeta. Abeta. Yepsi bino tito comme le 1er janvier.
Voilà, tous à bonne année. Tous à ce qu'on bonne fête. Oh, bon, c'est qui Noël, je vais Noël. Nagoya le 1er janvier ou le 2 awa. Pour la lata sukoyo. Donc, il nouvel an. Ma vidéo, la vidéo, tout ça pas maman. Et bima. Et ça, le coup, le betting, ils ont commencé à c'est. Rage, ou à Kominango. Abi Jassim. Et ça, Instagram, ma maman. Après ça, là, zoomé. Et zoomé, Instagram, ma maman. Abi Jassim. Et j'ai sorti la tête haute. Pour ma kabal wana, mouta sali, ma main noire wana, to ebié. Maman, ça moi aussi, a appelé Moutou. A bota bala, na téléphone, a bota bon, on a mélange, il y a farine, na levure et puis si ban. Voilà. Bon, ce qui est bibi dans le poste, c'est comme le boss, c'est capone. Mais à Pékin, ça lui ne fait pas de vidéos pareil. Ils allaient les sons, maman Pessi, vous pouvez sa confiance dans Moutouté. Je suis le porte-parole. En même temps, attaché de presse. Et vous a péniellement. Là, je dis que na benginga. Na bi pardon, maman d'Andimi. Pour ça la caricature. Pour caricature, on y a ça là. Bon tout l'ango nini. Et ça l'ango vidéo te bakangi bato ba pied qui ba carton à Thompson na nzela matadi. Et zali pete vidéo ya tono ya exposé na biso Kabila. Et zali pete vidéo ya liwa ya papa na biso des fois o atiki biso. Mais ezali vidéo ya ex mwasi ya mosali na Nzambe o babengaka Peniel. Abimiseli biso de boule. Ya fufu na ye apesi population mu Congo. Mama binaka. Papa Didier banda kwea ki kao. Tozo yebate amelaki ya gene to amelaki whisky. Po bika ma papa on défendait kabwe. Mama beta fanfan. Na suka lango zéro. Ekeyo ya solo makambenga ki loba mayangwana. Papa Didier ngaka sambwa. Soki quel boule azwa kiango. Didier moni ya ngo yo yaka to lukelo bakisa mama eve ba solution papa kumwa pap to peso pe tanga wi so traiter mikolo yo. Pour essa le fortifier fournisseur pour platinier ça la Timberline. C'est là la comprendre. Te na comprendre. Na comité. So ko tanga wi au Mélanie fournisseur et aussi la kangala machine de guerre. Ok. Ali platinier ça la Timberline. Au commissariat. Commissariat. Donc ekeyo. Ingé ça la mandé bongo. Donc joyeux Noël. C'est là. OK non bang tenabi ke to comme na suka mais na ngina yeba. Yeba mama. Na ba actrice non nyonso o ba jouer ba film na bango wana ya pipi dehors. Actrice ni na marqué. Bon, ma mundele pe sauvage hein. Oui, ma mundele. Ma mundele à Dallas. Avec ça pour papa Mikolo on a ba copter be pour ani. Mikolo tinga ka boy comme ka trop péniel. Ezalaka. Probabilité na préparer les yo. Na préparer les mutumo ya bien. Pour ali boso qui dessus. Moni qui na ba crème, qui na ba zazu. Aussi la physique est belée. Mais ye pe mobile. Azaka ne mona ba. Kasi te Afrique lenga o mutuno tindelinga. De la tindelinga ekirika ba Didier. Kira ba Didier. Mais je ne ba sepela ki na ye. Maman aibisenga maman ma Peniel. Esenga maman di fait na wana bomo ka bongo il s'est pété c'est l'homme il s'est pété. Vieux pétage. Il s'est pété. Manager. Non maman. Maman ibisinga ke bon on a fait na bino wana il s'est pété comme il pète aussi les pétages il s'est aussi pété les plombs pété aussi là-bas partout donc maman Mundele a appelé meilleure actrice ça l'équipe est bien t'es parmi bango scope la meilleure actrice pinza yo sera Peniel wana t'es maman Mundele ma casco Peniel keba webi ke maman Mundele Peniel azaki na crème té. Mais maman Mundele a travaillé à crème. C'est comme tu as travaillé, elle quoi Moutou, Amélie stimulant. Na Moutou a fort, ça c'est naturel, naturel. Donc maman Mundele c'est là qui va excitant, c'est quoi Amélie stimulant. Mais Peniel na force na yé. A so travailler comme ça nous congolaise et puis américaine. Donc là on so benda esprit a benda esprit ya baluba. Te a bendi ba mongo. A bendi ba soyi
apa belisiko baluba mpona kamulangu yo moni kamulangu te des ballons ezalika boye kamuli bien bravo l'artiste baœuvre na oyo eza gravé tokotika yango na youtube etikali na bapage na biso il faut loba bravo l'artiste eza lokola fela biso cha batiki biso baœuvre na ye moscovitch etikali ti donc mama peniel baœuvre na ye mpe ye etikali bosalaka boye mpona kokanisa ngai tokomi na suka bombarde porte parole tokomi na suka mais elo mo econvaincre nga te awa outi kolobaki mama peniel asaleli baeffort na ye mais mama mundele mpe atravaillaka makasi est-ce que oyebi caricature ya mama mundele mais caricature ya mama mundele bato bayokango balobi nanga oui makambo lobi eza ya solo mibali na biso ya poto baza na problème oyo ya mokongo éjaculation précoce ozomona makambo lobaka tosekaka bato kozwaka leçon mpo mama mundele abetaka fanfare anytime nde baloba na anglais comprendre anytime mais le résultat moi ezalaki te et mama peniel mpe abeti abibisi na bason na ye kutu oyo apesa papa chéri nini pelelele pelepepele tongo etani pelelele pe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  na sauce bakotiyaka fide laurier te mais toala baactrice ya makasi baactrice bazali mais mama lobi faut plus faire de vidéos pareil moni abosala ngo siko mais mama alaki biso ki obimisa ba vidéo mosusu ya bato oyo basali ye mabe ana kanda ona ba est-ce que mama mana japa na kati mama via lia ana kosa ko via lia mais est-ce que obimisa pe ya manager alobi eza lokola tokazi masasi o bosali ye boyeba mpe bino boala telefone na ye aobimisa bino abini ni jasim ekoya eya mame eske ya ex mpe ekobima ya papa bana te ya pasta te mama alobi motu to aza na telefone na ye aobimisa mpo répertoire nde ekomi saturé il faut évacuer ma vidéo akosasine bato mama na ngai mama pa mobulu bopone avandeka na Didier te Didier aza na problème nini wana ya bik ala ma ya bik ebele mais bik na eza mokie sikoyo enyokolaka ye yango akende pa jackpot yango mpe babebani mama akangi Instagram bon mama aza jalouse abi mobali na ye azala na baréseau sociaux te boni makambo ekomelaki motu na biso oyo mobali ya ser na biso oyo na likomeli ya panzu mpo azalaki moto ya bayoutube panzu mpa boyaki réseau sociaux yango mpe mama lobi tete mobali na ngai afo ozala na réseau sociaux te mpona boyi na ngai basi no akala babima kisi nini siko bosali na yo na mama mpo bolongola actualité ya grâce mpenza bopemisi bango ki son âme repose en paix mpe mes condoléances vraiment actualité wana ya bagrâce te mpona panzu mes condoléances mpe na vie na biso def des fois olandeka actualité mes condoléances mikolo eyevoza penielma bokotala mama ti bokolemba tina babiro baotala ye na bapaster baotala na minute oyo nga paster moko kuta komeli nga ondire nga pesanga professeur osenganga ka video ya mama atala pa boma nango na chambre te kasi batala yango mpo ni prophétie lifalo abola yango avant esala est ce que eloko esalami osenga mpo boma nango na kuzu ozwi fota penel otie ozwi video otie awali okoboboma naka yo bomana okoyebisa siko mama nini soki olanda o baclient na yo oyo ofunisaka bango baactrice na yo okoloba na bango baactrice asuki osukisi na bango awa liste eza molai bo date osisi 2022 mbula natala baactrice film eza namoaka baépisode moko bona oyo mibale oyo totali ya makasi oyo mpo bamisusu wana tokotisa bango te mpo komba makasi tomoni eza mamondele na peniel siko mamondele na peniel na mama États-Unis pe yango nalobi kasi bato oyo baclient nao bakotala yo oloba na bango nini par rapport à des actrices nao oyo bauti obimisa bafilme bon mpona bato baotala baconsommer filme na biso sans modération comment non
et puis dehors. Sans modération. Va consommer sans modération. Bon consommer maman, bon consommer bon tala, de tali. Ça quand il dépend de quand on béga na ochaka. So ça bien pour YouTube. Sauce comme ta CPL pe na maman. Bon, maman a mis ton lobby à Kangui dans chambre froide. Bah consommer no on a mais à Kangui dans chambre froide. Pour battre ka nous sommes ba moroté, au fond la chambre froide, au fond la sous boutique, au fond la sous magasin. Zo monde à Kangui na bloc on a nyo so pour consommer au bimi oyo, y a papa Didier. Après il y a Moscou en bimi ça va oh il y a bomba. Et bah jackpot, il y a manager, il y a vieux pour faire payer bima. Il y a vieux bima. Quand elle a ça le maman le bijassim. Oh ya boyo qui est solité boyo ka bilo so. Vieux peke ba vieux pa yo kané sonité. Oh ya pe ya. Oh ya on demandait. Oh ya po vieux pa tchara muto tché. Vieux na biso ma azama matete ba banga te. Oh ya. Donc il faut consommer l'artiste faut consommer bango aza maman malamu il m'a rappelé ça nos cadeaux mais Patricia na tata wana ba dévancer ba bibisi cadeau de Noël il y aura beaucoup à simer qui maman le gars conscient à ça la kiango donc ils ont bonne année te souhaiter c'est quoi bonne année maman Sarah Tola mon STE la visite Saint-Esprit. Saint-Esprit, la spiritualité. Bonne année pour sa révélation. Bon makabo. Là on bon mabi beauté. Na yepé. Yé pas ça la ngo maman et ça ka bongo. C'est quoi examiner bibi. Résider ko bima. Baré maman kozonga simate. Bate yote ke limbisa bango. Baba sali ba ko solité. Bimisa bango ka do observer na téléphone na Kenya. Are you pibli? Yes mommy. Yes mommy. Yes mommy. Are you pibli? Maman, to c'est ka to luba. Tu te comment les 5. Are you pibli? Mami, are you pibli? Abia daddy. Ça veut dire mami, daddy. On respect. Daddy, mami, you speak? No, daddy. I pibli. Maman le bien on peut à 3 fois sans pitié. Donc moi malem. Jusqu'au voilà. C'est là le binini, are you pibli small. Voilà maman da loba. Ça na rage. Tu as commis bon Instagram na assimé. Donc c'est la caba film En tout cas, merci beaucoup. Porte-parole à Péniel, tu comme une souka vraiment Péniel peignoir. Moni. Na sentir. Et vous a Péniellement. On a bien peignoir. Non, on aurait filmé maman, c'est ma bien. T'es bien. En tout cas, merci beaucoup. Tu comme une souka vraiment émission na biso kalujina habité. Ceux qui maman kotala on a minute ko yebisa maman nini na ba acteur na on a ba actrice na on nyonso surtout ba acteur a mibali o bazo décevoir ngai ko ba na bango nini et puis opesipe ba dédicace na bon na ba non na ba dédicace na fandi sife na ngati Ghana landu matomene ya les États-Unis papa Gilles Kassongo na les États-Unis papa Gilles Kassongo toujours et fidèle venanga liwaba akina na ngafo Blaise Liwaba mais comme il y a bimi ça n'a pas été BBC Lukamba en Belgique na minute ça n'a pas été Beau Pyramide ça n'a pas été mon général Kentura papa na Miguel Ricardo le grand cuisinier ça n'a été Inance du Monekene mes condoléances ça n'a pas été dans les sous Maman Astrid Moulenda, Charlie Prince, et puis on a pété Gianni Boyemba, Chimène Angali en États-Unis. C'est un film à Sikizoya, mais pour la bactérie, on a un lobby, on a les fonds, on a un bactérie à Congo. Congo Brazza, il y a Mibali. Pour le Congo, il a qui est là, stimulant ma casse et aussi Bobator. Trop de stimulants. Là, on a un match morobo brisque et sopayo. Pour ba Congo, on a un match pour Mickey, Babegi Ngumba. V.
viens travailler match. Quand match est match à poto mikie. Travailler match, viens travailler dans débit mobile. Ah. Si vous l'avez dans le stade du Nzadi na Nzadi, docteur Nzadi le teta. C'est bon. On a le bien tina ba congolais, donc ce que pas congolais à ngambo ya Brazza. Ba on est bossa na ba film. Ba on ba bina Roma. Bokoko. Bokoko. Basa bata bokoko. On so bango. On t'a bango côté na ba tous na États-Unis. Pour les États-Unis. Na pas dans les États-Unis, après on quitte à Suisse, on quitte à Paris, ti Belgique après na quitte à pays d'Afrique, après on quitte à province pour ba Swahili ba benganga. Ba Swahili. Mais ça ça peut film ba Swahili des actions. Na ça na ba projet. Ba Swahili ba benganga Équateur be bengaki. Papa tu vois na côté ba petit falio. Bala petit fali comme bala vena bango ba mu dansa bisote to fona kana vena ba petit fali o ko mona bisote to balola ka pe biloko bien na nzungu a bien na ta pe kana bino donc ba ça ma passion ba c'est la film zoya et belé faire combo kitoko tous ensemble donc merci beaucoup Kalouji sans oublier ba meilleur venanga na papa Diego Milito merci na Ibrator contre maître c'est pas ce que c'est consommer en gros. Et puis la sœur Nabiso Niclette. Il y a ça CG nanga. CG nanga Niclette. Il pas continue kata na ninga ba film. To yesu koyo abasa casting, abasa casting. Ça fait casting papa je vais lui. Il faut bandela ba casting surtout ya ba garçon. Tu y a le but na tiki Congo na ke sikoyo na Brazza. Na ba kota bokoko. Na bega Kofi Brazza. Ya wana tout on s'en contact na bango. D'accord. Rapeniel. Bravo l'artiste. Merci beaucoup Kalouji, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine émission. Ciao. Bye bye. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.